batalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Mesdames, messieurs, très chers internautes, vous nous suivez sur Kilongo TV, bonjour et bienvenue sur notre chaîne, une chaîne 100% sociale. Ici, nous venons visiter les orphelins, ici nous venons assister les amis dans le cadre de la fondation Ravi Mavinga. Et hier, nous étions ici et sur leur demande, on est venu leur apportant les paix que nous avions trouvés. Au moins le temps de parler avec le président, je vois les amis sont là. Et... Bonjour président. Oui, bonjour Papa Rabi, bonjour Papa Rabi. Ouais, qui m'est allé papa? Ouais, donc bango baoto bazana jeune dizo bana été jeune. To solana bango parce que bana katsa été à prière était à mabondeli, to partager na bango. Ça c'est très bien. Et lobi tozaki awa, to monaki inde bana bazé kolia. Amone ba pesa bana fufuna maboko et déranger biso. Et y'a un truc qui est tout sur moi biloko on évite to kopusana to libolim sabiso bolim sabiso ndenge te déranger biso maman na biso esenga bazana difficulté nzungu na évite so bakosa les signes mami ye mtu azako kabla biloko alambaki ouais. Donc hier nous étions ici tout le monde a bana bazolia na évite ceux qui bino pe bolanda vidéo ya lobby tozaki awa bana bazo simba fufuna na maboko et déranger biso. Maman mi bonjour. Bonjour papa. Na comprendre des ama Gisèle to ma Gisèle. Ma Gisèle. Ma Gisèle na français na lingala ma Gisèle. Na nepe ba koko na biso Gisèle. Ma Gisèle ba ki baliaka saka semul combien de jours? 2 jours. Saka semul ça la ka. Ça la 2 jours. 2 jours. Comment toi ma coquille ming te tu na 2 saka semul. Et ça à 4 jours. Mais diminuer moi ma cuiti et ça à 5-6 jours équilibré. Nzungu, et c'est un bon nzungu te. Et au fond la singango tala, tu es na 2 nzungu, voilà. Tu es na 2 nzungu. Nzungu va bien comme sous combo nini. Ma famille. Ah pasta au choué. Oh, yango te. Yani nzungu mbodi. Nzungu mbodi. Ezaka bien ezikza blo te ba epsinga. Nzungu yo. Et à l'endroit maman nangai. Ok. Hein? Je suis né à 74. Bon. Depuis Njunguana, Tilelo. maman nangai. Hein? Après son madame nangai non andako. Ok. Ma somme Njunguana la joue na botama. C'est-à-dire tu es na denjungu. Et fou maman. Et fou maman. Voilà, mes go font là. Mes go font là ngo. Ne fungula mbala moko. Ba epsa biso bana baza 54, c'est ça non? Et basani o. Basani o eza 54 to luka numéro moko munke ezo mona te to 5 kaka mais eko équilibré. Et ya 54 sani pona bana. Maboko. Et c'est vraiment.
okozoba na nde ya osimba sani na oma miso ya mwa minene miso eza mwa kilo boto bolango boto bolango la vie boya boye voilà. Eh bande msubuna sima bayi ba on ba rater sani. Comprenez donc yango toaki nango. Je pense que c'est pas pour beaucoup traîner ici parce que bon. Maman, laisse-moi un jour. Maman, laisse-moi un jour. Yamba. Solo. Voilà, l'objet basani na mon ami est en plastique. Basani en plastique. To beto so mata oyo. Ba bien kango 555. 555 musutu 550 musutu. 555. 555 so joli en moi qui me moi fier père et ça va bien. 254 sani benjungu na basemul. Voilà, merci pasteur. N'ayez maman moi l'obéza. Nzamba pambola bino abakse belé esike sangi to sepeli. Bon merci na sepeli na musala osali papa nzamba zong sesike ezangaki ebaksa mikoma ebele po bosala na bano te. Nzamba pambola bino abakse bino ezangi bolela lela te boka kwate. Nzamba pambola bino abaksa bino ezangi. Nzamba pambola bino abaksa bino ezangi ya mingi bolela te bakoma matamina. Bonjour. Ah ouais, c'est ça la compassion la vena. Bolela te maboka kakarte. Amen. Tu m'as dit que c'est un anglais. Anglais. Le baga zata chiluba weto. Weto. Nzamba pambola bino abaksa ezangi. Voilà, ce sont là donc les enfants de l'orphelinat, la compassion. Et on était venus, on a apporté pour eux quelques assiettes, 2 marmites ainsi que des sacs de semoule. Je crois que le peu que tu as pasteur. En tout cas, merci Papa Rabi, merci la Fondation Rabi Mavinga, Nzambe à la compassion à Pambola Bino Mingi. Parce que vous pensez dans Kolia surtout ya bano le besoin qui au monde qui va condition lesquelles bazaki là. Aujourd'hui vous êtes encore revenu na basani banzungu na semoul, vraiment ça nous va droit au cœur. Nzambe na biso a pambola ya mingi azong sebele vraiment. Que Dieu vous bénisse. Fondation Ekende Liboso. Merci beaucoup. Obaksa. Fondation Ravi Mavinga, amour et compassion, Jacques F7. Voilà, comme c'est écrit là, Fondation Ravi Mavinga, amour et compassion, Jacques chapitre 1er verset 27. La religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est ce que nous faisons. Nous voulons faire cette religion pure, sans tâche comme il est écrit dans la Bible. Merci à vous, l'homme de Dieu. Merci à tous les amis. Merci à Igor Silou, notre chauffeur. Merci beaucoup. À Coco Dema qui est derrière la caméra. Merci Maman Miline Zemba. Merci et pas Maman Vetembi. Merci Fiston Bastende. Merci Fondé Kabe. Merci Élisée Wali Sassara Bakuna. Merci pas Bandegogno sur la vidéo Nabiso Zaki Bongo na cadre ya amour et compassion de Tolobaka. Toye Awa na orphelinat la compassion. Merci à vous parce que Bossa Moussamo pe malam mozo mon ami sur bateau. Et comme je vous avais dit l'autre fois, ces enfants doivent aller à l'école, doivent étudier. Ça demande près de 250 $ pour l'année scolaire 2019-2020 pour bano batanga mbongo wana. Ezebele pasteur pour bazwango eza mwa posi. Soki lisungi yeko za mwa malamu mingi.
merci pour nous sur Bolanda biso. Merci na ba maman. Bobo chona mitubu Méchant, Eh. méchant. Merci pour nous écouter mbasima numéro ya sima Koko Dema. Merci. Salaboy. Merci. bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko